pe likolo ya perike oyo ezaki yo ya tongi yango nakoki kolongola yango e bazali mpe na babisi moko tozali kosala mariage tozala posa babiso engengaka ntongo wana afai na lisango mpona nakomisa yango lise na palette oyo na utilizaki I love that palette wana ezaki yo ya tongi yango nakoki kolongola Bonjour les belles dames, bienvenue sur ma vlog. Comme vous avez vu, je suis dans maboko là, nazo luka o ezali bisse, nazo na magasin, nazo luka bisse moko o ekokende couleur moko na liputa na ngana. C'est peut-être qui na noir, na mona que noir esali joli, mais nazo na posa couleur moko lokola ya gold. Et na banti ko luka magasin bazaki vraiment bisse ebele et bazali pe na ba bisse moko toza ko sala mariage, toza posa ba biso ngenga wana bazana ngo. Et ngana na posa bisse moko vraiment simple o ezaki ekozwanga nzoto très bien. Et là, on a couleur na lingi. Gold oil. That's nice as well. That will go nice. Yeah, parce que na mon gold ça mon evening. Tu vois c'est quoi less les colo. Yeah. Et ça la mon evening. So fana meka. Yeah. Donc on a essayé de faire mariage à moi là. Et parce que maman qui va bisser belé, tu vas bisser des années. Sure, but please don't touch. On peut dire le quoi caoutchouc et le quoi pinet. Et donc parce que là c'est bon. C'est serré. Mais moi je prends sans fin à 10 ou bien sans fin simple vraiment pour donner dans l'écoute comme avec ça comme ça. Et bon tu laisse les couleurs hein. Total la laisse. So lingi gold oil. Yeah. Et yanda ils ont quoi yo té non? OK. Il y a qui bleu hein. Oil et ça. OK na oil. Twana kati ya train tozokende na bino chez yoyo kosala suki weekend na biso eza vraiment mulai twana ba fille comme bozomona twana kia wana Kelisia et lelo Kelisia lobi ki akotala bino te ba les belles dames lelo abi pa ki na la te bino lunettes na kotala mutu te OK lunettes représente même pas ya eza lunettes bato ya mais hey yeza na oya linkolata oya yeta kangami kana oya ya apesi ya la tête likono nga lobi ki atela biso lip gloss abi atela biso lip gloss bo lip gloss okumda le panzanaka ekendaki na matama pardon wana totela biso lip gloss wana mpo munoko ezala sauce comme bozomona mwasi make-up moi make-up esalaka bien makasi donc alingi kote muta aidé donc atia lip gloss yango ye moko donc voilà comme bozomona aspect kaka quoi likam na aspect ke ezongi tuti na bordure donc voilà wana comme bomuntu wana biso na train tozoke chez kosala suki twana princesse Kiawa ane okera zokokisa 7 ans ba les belles dames Kiara vraiment akoli OK et big girl na bandeko donc on a to komi na station na biso bobi kaso bana ba money shop balinga toujours ki mama sombe tolingi o et c'est bien que basket a Kiara boye balisusu non to set ba matching na biso na ba basket na biso et là bazu biloko balinga ki bazwanga pe na zu café nanga pona elamsanga et na bisko toke tozwa métro. Climat les lieux vraiment qui est dans Londres hein? Donc very beautiful. Donc voilà notre côté ka ba fille chez Coco parce que na bi question yakina bango ezala vraiment tamula yo za na ba salon et na tiki bango pa nana et wana na ke sko ko zo train nga pona kindi chez yoyo. Là, on a commis chez Yoyo, c'est là. Yoyo aussi, il a un retard. Alors, hello, good afternoon. Voilà, les belles dames, on a commis chez Yoyo, on a occupé, on a dit qu'il y a l'axabino basuki, Yoyo, ya outinango end. Et dans quelques jours, ils ont vraiment kitoko, vraiment pété. Donc voilà, basuki sika, et donc, sur l'ingi, ceux qui manquent au koumelayo.
ya bien. Donc voilà, après wana yoyo abandi kosala nga perruque nanga et comme tour nanga. Ok ma belle, là on a commis chez Yoyo et Yoyo salanga suki ya sika, donc coupe à sika, coupe oeza coupe moko oezo na 2025 été. Boudimo bodika ke été oezo ya to nous pas suki milai été. Donc Yoyo salanga ba suki bozo mona. Yoyo ça combien de inches? Oh, ils ont 3 inches. Donc, ils ont 3 inches. Ils ont vraiment mis coups. Même si on a dit, oh non, on a mis coups le quoi 7 inches. 7 pieces. Oh, is the best. Que 7 pieces parce que oh, ils sont brésiliennes. Donc, on l'a dans génération à génération. Ok, bah les belles dames. Donc, ils ont ça dans la marque. Encore autre monde en Anabino. Comme on dit que ils ont look à sika qui ont ça là pour 2025 été. Donc, été on y va couper mes coups. Couper mes pouces et bois kakabiso. Bon tout n'angani bah les belles dames. Yo ya wuti India. Suki obozo mona boy. Ils ont suki ba bébé. Yo ya âge nini. Bana 2 ans. Bana 2 ans. Donc, ouais bah ndibu wana. Bah India wana ba ndibu te yo yo. Bah tout mon côté. Donc, ouais bah India. Donc ils appellent vierge, non pas des vierges. Eh yo yo, donc ceux qui sont vierges, non pas des vierges en côté. Dans le sens que ceux qui ont un bâtiment de visage, bâtiment couleur, et le côté, carandé, kabasokoli. Carandé, basokoli, ok. Ils ont vraiment qualité, mon coin est bien. C'est pas une amie pour 27 pieces. Et le remplacé 27 pieces pour la coupe. Ok. Donc des abotos, tout ça la qualité. Donc voilà, comme vous avez dit, yo yo, azotonga on a monto. À la tissinga perruque noire et azotongango. Mais est-ce qu'on a tongango bon encore longo lango te fona fongola non? Déjà perruque. Sur la longo y'en a monto et tika les perruques qui n'ont encore répété. Ok. D'accord. Donc voilà. Perruque nangai et sili suki nangai bimaki vraiment joli que j'aime bien ngana linga kananga mingi ba perruque ya mukuse na mona ngoza la facile pe likolo ya perruque o ezaki yo ya tonyango na koki kolongolango et na koki kolata ngo encore na fitir soki na lingi donc on attend toute semaine o parce que là vraiment j'aime bien ça c'est mec que na ngona salon balati si bo kolata yo moko mais ezaki vraiment kitoko pe de finga là que bon c'est que eza brésilien partout na simati liboso ezali brésilienne donc ça li vraiment kitoko là donc on va merci beaucoup na yo na suki salinga osala kinga vraiment suki kitoko nous boy biso ba mama surtout ça que zo bimana bana ba suki abo sala ka kitoko nga vraiment suki ya mikuse eza komba nanga moi j'aime bien suki ya mikuse so donc préféré dans nga suki ya mikuse na mona ngo zala ka headache te oza à l'aise le ngizo monana you know j'aime bien vraiment et nde ya sala kinga ngo 10 et le lendemain nango là na osala suki ya suki asenga kinga ke na fête na biso toza nango na famille
asala oyo ezali noani. Ok, boyebi kaka suki ya kia bande ezali na komisa yango noani. Ma belle kolele kendaki ezongiti lokwa a toza chez Coco. Coco soka akota tuni kia wa yo ok eza lokwa Coco ayebisi biza kia ok lela donc mais anyway na combien quand même na salaki na memaki bloc osel les suki nazalaki na tong wana fa na lisango pona na komisango lis baby ki kobenda noani na cheveux naturel lokola ya Kiara comme ça, donc il faut vraiment ezala lisse pona ebima bien na mekaki parce que c'est pas facile mais hey ma belle pour les alaki awa wana comme besoin na zo lisango po ezala nga facile ton obende noani po noani ebenda na bien mais kelisi azawa na asimba kaka bobi ke kelisi linga te ko simba suki na imoko mais c'est comme suki abato ndenge kelisi simbaka akopenyo na suki akokango na suki mais ye moko alingaka te bomoni siko boye suki kia ba kominga facile na ko benda ngo noani donc là na benza ngo noani na bende de noani mais ma belle kolela mwana nga lelaki na bi pardon na benda ka noani moko ya pona mi pesa moto pasité parce que les colons nango fona zonga pa tailleur pona kende ko récupérer bilamba na biso ok donc on pendant la ins pour qui est pas tailleur avant que pas tailleur na sala je ba suki pose la nga facile donc voilà pona na ko chesko god to be et na zo chesko ko bozomona ke image zo la ki ça pour ça la ke suki e kangama e fongama te donc voilà na bende ke suki ne comme ça et na ki ko bakisa suki likolo mais na la ki sa ki binote désolé mais noni na ebenda maki vraiment kitoko propre et na ki ko sala pe ba baby hair liboso tangu alata ki ko mone même na feti donc voilà pour wana na biki na sala moi maquillage na bino biki nazo bima nazo kende feti to balisi na famille moi maquillage sala ka bien na to sa moi maquillage moko vite fait na bino pourquoi pas. Ma belle là na kotina misu et nazo benda make-up nanga ya misu vraiment très bien comme mon na salaki misu nanga vraiment simple na utiliser ka palette moko et na sepeli na couleur ndenge bimi vraiment kitoko donc on a palette on a utilisé qui I love the palette on a vraiment la palette nanga préférée après on a ko chama ba ngengiseli nanga na coin misu pona et pop seulement misu et na ko cha pe crayon nanga na se misu comme moni wana. Bisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga azozela te yawe bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga moko Yesu salelanga moko salelanga kumama yawe mbotikanga na yembela nzambe yo olamuna mona. Ok ma belle là na bendi maquillage nanga esili eloko tireka kana chezali fossile na lip gloss nanga na munoko après c'est tout donc voilà l'accès bino vidéo nyo sauté parce que comme qui air ozo sala nini to kendaka na binazoya
Ok, les belles dames, ça va, vous allez bien? Et nous avons le 8 mars. Vous avez fêté des fêtes, il y a journée de la femme. Et vous avez fêté peu fêtes, vous avez que vous avez fait. Donc voilà comment on a les putas comme ça, on a make-up comment, hein? Et yo sala nga boy, poza na bois ka no sponsor na ngai, auto swana ka air nyoso. Yo. Osala ka nga boy pour ni bota perike yo asalinga, perike amikuse ba. Oh my god. I love it. Yo, perruque oyo, this is okay. Osala ngo vraiment joli. Bobi ki yo akenda ki end, ayena ba perruque ba brésilienne, ya sika ba indien. Ya ba do ba poser au moins original wana. Beta touche yo et maquillage nga mom na tie maquillage nanga vraiment bébé eli puta na ngai mtatongeli nga ngozali be fashion mode mtaseli nga modèle nanga liputa bakomona ngo soki na kiti la to na nzela tozo kende o ezali fête comme na bike fête ya mariage to balisi mariage coutumier congolais plus jamaïcain propre donc fête là demboka o ezali jamaïcain na congolais. OK, donc voilà. Nazanga mo te na video nanga. Oh my god, I look so pretty. Bana como limba, na como limba. But anyway, the bed nanga mo te na Ems babe say hello. Hello. You okay? Toujours. Good. Hello, my kids say hello. Bon, mon gars, Kélissia, bon, on a liputa quoi? Liputa toujours liputa. Donc voilà, les belles dames, on va m'inviter. Donc, on est passé temps, on a vu nous ensemble. Bon, on a look, on a son abîmé, ok? À tout à l'heure. Ok ma belle, là tu comme une fête, donc on a la salon outfit na ngai ndenge zali na ba obo sepela na ngo bo salate ke mtatongeli nga robe ozali beef modèle, donc beef fashion modèle, mtasaleli nga ngo vraiment simple, mais tu peux ça vraiment tant autour na nga ta fête, il y a tant on a bal ici, donc voilà, c'est vraiment joli, c'est simple, nga na mi bloga bilaye, à ce soza libala na robe milité, na ba robe bilaye comme ça fait joli, ça fait nice, donc c'est comme ça na simala. Si mon ami c'est comme ça, tu vois Camille, c'est pas les belles dames. Tu vois Camille, et le colonel, yo mtasalinga suki, donc pour la robe non, on a suki milai, on a suki mikusi, on a noani, on donne ka o lingi, mais on a préféré on a suki mikusi comme ça. I just love it. Donc on dit que na ngale lo kuma, tiki na commentaire c'est OK. I love it. DJ Eno, make some noise for the DJ, please. Okay, just a quick check. I know tonight we are celebrating a multicultural wedding. We have St. Vincent and St. Kitts and St. Vincent in the house. Make some noise. OJ. Wow, OJ. And we also have Congo in the building. If the Congo makes some noise, make some noise. Okay, so for that reason, to see that, but you might be sitting next to someone that you haven't seen in a long time. I want you to just look at that person on the left and the right. Est-ce que vous pouvez la moto à venir à gauche, à droite? Faites-moi un compliment bien. Et vous dites bonsoir. Tell them it's nice to see you. Tell them you look good. You look good. Give them a compliment. If that's your husband, that's your wife as well. Just say, wow, you look amazing. All right. S'il vous plaît. Can you please be upstanding? We're going to welcome Reese Daniel and the boys. When I say, are you happy for Reese Daniel? I want you to go crazy and say, yeah! Are you happy for Reese Daniel? That's right. Yeah! This is Congo meets service and it's let's go! Energy! Energy! Energy!
But if you have it in cash, Where's my Brigitte? you have it in person, Aye, please okay. bring it forward and let's go, please. Lost Brothers TV. Lost Brothers TV. If you think that was amazing, please let me hear you say, yeah, yeah.
This is a